Bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Ici, quand nous besoin dans le monde entier, salut, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite vidéo. Na eko sala vidéo oyo pona na mekina na mekana ona tuna. Est-ce que Dallas oyo place peniel na famille ne ba vivaka Dallas wana ezalaka na poto to ezalaka na Afrique. Parce que toyebi na ba poto awa bato bavandaka na bandako po oyeba vraiment vie ya moto il faut ozala vraiment moto oyo ozala na kati ya famille mais bato nyonso ya Dallas oyokaka moto azobenga nga kutu nayebi bango nga kutu nayebi famille wana nga kutu nayebi peniele peniele babala ye vierge te peniele abetaka papa na bango obiki papa na vana na mituna mais likambo ezoleka na kati ya ndako ya bato bino boyebaka yango ndenge nini seki nani yango soki Dallas yango Dallas eza na Afrique to eza na poto kaka. Parce que toyebi na Occident awa mutu na mutu azalaka epa na ye mutu na mutu asalaka makambo na ye ke mutu penza ayeba vie ya moninga vraiment tina kati loba boza baami mais okaka bato ya Dallas balobi boye mutu moko abengi nga vraiment à partir ya Dallas alobi peniele wana boye na boye alobi papa peniele kutu abetaka papa na bango enga obikele nazoyoka biloko wana na media na biso na koti premier na carte penza ya monde ko na otala Dallas ezalaka wapi nalobi eza commune moko na Kinshasa eza région moko ezali ville moko na Congo ou na Madagascar ou na Sud-Afrique ou na Cameroun ou na Côte d'Ivoire parce que na Afrique nde tozalaka biloko wana ba chochocho awa na poto mutu na mutu azalaka epa na ye neti epa na biso na Allemagne nalobaka ke nayebi vie ya mutu moko boye c'est faux et archi faux c'est faux et archi faux batu nyonso do ekomika mutu ya Dallas abengaki mutu ya Dallas alobi boye mutu ya Dallas batu yango nyonso ya Dallas wana bayebi famille ba peniel bayebi ke peniel abetaka papa na bango batu nyonso ya Dallas wana bayebi vie ya peniel bandeko na biso il faut to arrêter babiloko wana il faut to arrêter tozomeka kobakisa essence place moto de Jésus pela eza bien te bandeko nanga bandeko bavandi na Dallas boyebi makambo nyonso bozopesa yango ba youtuber na ba youtubeuse bozopesa ba youtubeuse ba information ba fausse information eza na eloko mosusu soki oyoki ka olobi yo moko ça ça peut pas être vrai il faut tozalaka na ba éthique wana ya koyeba kotala ba côté positif na côté négatif ya eloko même si oza olingaka mutu wana te mais otali ka olobi te soki na ndimi eloko lobaka nga moko na azoba po na ndako ya bato na Afrique na okei suko comprendre parce que vie ya Afrique esalema emenamaka libanda mais na poto na Occident awa vraiment place bato bazalaka mutu nyonso azokourir azokima mbangu mpona bafacture na ye oyeba mpe mutu abengi wana aza mutu ya Dallas mutu abengi mais Dallas eza na Amérique Dallas eza na Amérique kutu eza difficile koleka meme awa na Europe. Parce qu'en Amérique, chacun cherche sa vie seule. Mutu nyonso abundaka pona vie na ye. Ba assurance na biso tozalaka nango ba société tozango kutu na Europe eza kuna te. Kuna batu babosa komona mutu moko aza na 2-3 misala. Mais kaka na bamboka wana ya États-Unis wana ya Amérique nde siko batu bayebi histoire nyonso ya ndako ba peniel. Soki bozo défendre frère Mike, c'est bon. Mais to lukaka ba argument moko oyo ezali muto oki kondima ngo facilement. Mais ba argument mususu neti wana au pene la beta a papa na bango quand même toza na mboka mindele yo beta muto bako kanga yoti. Botalaka nzoto papa ba peniele wana mbinga ya mobali wana. Peniele ka petit enfant o wana bomona kana ko beta papa na bango. Ezabilo mususu oini mutu mais quand même ozota lolobi non ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Tozalaka na babiloko wana ya koyeba kameme ko critiquer ba message tozozwa na ba nouvelle tozozwa bozozo ba message ngana fandaka na Dallas ozui donc s'imaginer loko histoire moko boye otindeli ba youtuber c'est pour ba loba mabe ya mwana bato soki toyeba ki peniel lelo eza par rapport na frère Mike soki toyeba ki peniel eza par rapport na frère Mike makambo oyo batu tu ba youtubers bazo sala wana bango ba luka ba vie na bango bazo luka ba view YouTube peut-être bato belé soki oza na kati ya YouTube te o comprendre eloko wana te na YouTube ezala bo soki omoni eloko moko bato ba otalango o lukeli sous thème nango obandi ko loba
Ba youtubers mi balona bazo mona bazo discuter oyo azolobelo baza na besoin de ya ba view. Ba oluka na bango ba view na bango fin du mois YouTube atindeli moi quelque chose. Yango likambo ya YouTube vraiment muto penza oza olingi vraiment ko garder personnalité na yo surtout YouTube a communauté na biso okokota ngo penza na katiti. Parce que oko baby sana baby sana no personnalité na yo. Pourquoi? Parce que ozo obligé o landelaka na ba fausse news. Il faut kota. Parce que juste il faut kota sa vidéo pour vidéo wana etalema. Ba YouTuber ezali tous les jours il faut kota sa vidéo. Et ce qui a moni vidéo moko boya sala ki esali 40 000 vies. Bande konanga lobby ya koya na sute me ya meme eloko wana. Donc nyoso ba lobela biso ba YouTuber na ba YouTubers ba lobaka. Ezalaka nyoso vérité te. Bazo luka na bango ba view na bango pour fin du mois YouTube wa futa bango mbongo pour ba monétiser ba chaîne na bango. Eza bolingo te ke alingi Peniel alingi Mike. Non, il faut ça la YouTuber pour comprendre loko wana. Bazo luka na bango ba view na bango. Asala ki émission azui ba appel. Asala ki émission esali 40 000 vies, 50 000 vies. Alors ako luka soute me ya meme loko wana. Ako luka soute menango. Bato bazolo ba YouTubers botika eloko wana botika. Bien sûr ba YouTuber na ba YouTubers ba okotika na bango ba yokeli bino batiki. Est-ce que Peniel a kotika? Parce que problème ezande wana. Est-ce que Peniel a kotika? Parce que tokyo fana nenge tofandi moi muke kimia non? Leo le 15 samedi tofandi moi kimia. Mais au moins ka pa Peniel eko bimise loko moko boy. Ba YouTuber ba kuraka derrière ba news. Ba ko sala pe sous ba émission. Bako sala lisusu ba émission. Et puis tu as Dallas ba komisa Dallas village, bako ya peka bako pesa ba information. Biso to yebi bango, biso to yebi boy. Papa bango abetaka mama na bango. Mama bango aza soki na tâche ni na mkongo, papa bango a repassa ye. Tala regarde les histoires. Nyoso ekobima pourquoi? Parce que source, omoni to yeba ko bomba moto à partir ya source te. Boyebi po likambo oyo esila, il faut ko kende na source. C'est-à-dire, YouTubers oyo azana na Amérique wana, eza ye muto a provoka makambo te. Nandenge bazolo ba oyo ye muto abomi libala. Non, ye azo courir ne derrière ba view. Azana besoin ba view pour gagner mbongo. Azana besoin ba view, ba pesa ki occasion wana. Elle profite de ça pour que asala mbongo, a gagner mbongo. Moi mulopo soki moi mulopo n'a rien à foutre na divorce ya Peniel. Le Peniel ya kimaki kine, moi mulopo azalaki na poto. Lera akimaki ye moko alobango na émission wana akimakin alaka mobile azaka na ndako te akimi po aya na poto puis azonga lisusu te. Je ne pense pas que moi mulopo muto abenga ki kuna. Donc le problème c'est quoi? C'est pas moi mulopo na bazo wela na ba view na ye amoni bato bazo ta le loko wana preuve ane que jour basalaka première émission salaka 3h wana live pe ya Peniel comme YouTuber ezalaki. Abando babozela na arranger nano ne nanga caméra nanga. C'est que yé pe abande ko filmer. C'est que sans moi mulopo, avec moi mulopo, la fille là Peniel allait faire cette vidéo. Ezaka peut-être pour ya bande poser ba question mais a poser qui pe mingité. Donc la fille au moins source ali kambo eza moi mulopo te, eza Peniel. Alors pour arrêter Peniel atika ko bimisa mobali na ye. Atika kobimisa makambo foyer ne libanda. Mutu akoki kosala ngo ezali frère Mike. Son mari, son ex. Parce que bande konanga, pour Peniel atika koloba. Pour Peniel a gardé silence. Mutu moko andoki ko arrêter moto yo. Parce que lobi Peniel oki bima lisusu. Batu balobi botika. Donc tu tika nanga kala mama nanga belo balinga baba Rosette botika makambo wana. Totika na biso. Mais siko soki Peniel lisusu abimi batu bazana besoin ya ba info bako kwesu nango. Et puis batu ya Dallas na village ya Dallas wana. Village Dallas. Batu baza bako bima lisusu bako banda ko loba. Donc le problème c'est quoi? Pour que moto ekufa libela. Ezali Mike na frère na Peniel. Mike na Peniel. C'est-à-dire frère Mike azali frère Mike ozalokola omoni mutu amemi maki abundate. Frère Mike Peniel n'a rien à perdre pour le moment. Elle a déjà ses 2 enfants au Azoa Kinayo. Elle a tout l'avenir devant elle. Azana on a carrière te. Azo tanganan.
pour azwa carrière mais yo oza na en pleine carrière na yo olingaki mwana wana ozalaki déjà vedette ya communauté yo ndo oza na quelque chose à protéger bafani ya frère Mike o bayaka kofinga so bato basali video bokoki kopesa nde frère Mike conseil moto oki okata moto eza frère Mike parce que c'est lui qui a à perdre ye nde aza na eloko ya koperdre aza déjà na carrière na ye et puis ya nani ya nzambe apesa ye potentiel wana ya koyembela soki frère Mike azoyemba oka chair de poule okoki koperdre yango te par rapport ya mwasi oyo ovandaki ne ndako moko oza momemi maki okoki kobunda te pona oboma moto oyo il faut solola na mwasi na yo wana parce que tant que yo sololi na ye te akotika ngo te il faut frère Mike nde asolola na Peniel parce que lelo soki Peniel aye na sixième so batu nyonso bakokwea kuna babandi sukoloba baza ba youtuber baza na besoin ya ba view po histoire ekoma na suka c'est frère Mike muto a présenta biso Peniel frère Mike azalaki mobali ya Peniel pendant 5 ans mobali ayebaka mwasi koleka même ba parents ata bino bosali ba nyonso bozosala wana Peniel abeta papa na epopo baby sa réputation na boki pe omona pe vandinye Peniel pe okobima lisusu akoloba lisusu parce que il y a quelque chose ezana eloko moko na kati na ye peut-être bolingo ne sila kite pa mobali na ye moto ko kiti sa Peniel ezali frère Mike po mobali ayebaka mwasi ne koleka na ba parents parce que na kimukolo na ki adulte parents na kolongolo bilamba te mobali na kolongolo bilamba otikolo mutakala deke ayebi yo koleka yo moko ayebi ba point faible na yo ayebi ba point fort na yo donc mutoko si ça problème oyo eza frère Mike oyo azana eloko na maboko azolinga perdre angote et puis ce qui est bon azana eloko na maboko alinga perdre angote et puis ayebi mwasi wana bafanda na 5 ans po otoyebi ana poto ezalaka soki mutu moko boye azosala dega na kati ya ndako to akangi ake na banke akangi guys na yebisi babenga ngoni na français akangi mutu moko boye alobi bopesa mbongo boye police esalaka ne babimisaka mwasi ya mutu wana po mwasi na yebi secret na yebi eloko epesaka ekanda omona pe mwasi na yebisi naza na zemi eloko nini olingi osala wana omona mobali wana abwaki munduki na se donc mwasi na mobali bayebana koleka eloko nyonso mutu akoki kolonko kati koboma moto oyo eza frère Mike silence na yo ezotinda to komo okota musika tala ko ekiti na niveau ya ba papa Caleb kutu ebandi kolekisa banini ebandi kokota na ba vie ya bato misusu ekoti na vie ya Karine oye mtu mamulopo mtu akangaki soki visa na ebima te ekiti epa Caleb donc ekomi sikoyo ko se partager na kati ya communauté ekomi ko toucher bato misusu et là ça devient trop mal trop sale et ko kabola même na communauté muto ki ko arrêter hémorragie c'est notre frère notre pasteur Mike Kalambay Mike soki asololi na mwasi na ye ayebi faiblesse ya mwasi na ye abenga ye basolola atinda ta famille ne basola na fi wana ba promettre quelque chose oyo azana ngo besoin ba tourner qu'est-ce qu'elle veut vraiment ba pese yango parce que yo muto ozana eloko ko perdre ndi il faut quitter Peniel n'a rien à perdre elle est encore en train de se chercher Peniel azana ba 20 ans ceux qui 26 ans azosala nano ba formation na ye azotanga nano donc abandi na carrière na ete mais frère Mike azana kati ya carrière en pleine carrière soki ba baby seli yango parce que moni réputation ya mutu ebeba ka ndenge ezokende de bouche oreille boye malembe et puis omona bato babandi ko baye tito toyoka ye lisusu penza mingi te ti omona ba baby seli carrière toyebi ba musicien combien chrétien o baloba makakutu lisusu te babunga juste parce que bato moko balobaki eloko moko boye etushaki bato ebele elelisaki bato ebele omona pe mutu yango abungi esili. Alors frère Mike soki alingi abunga te soki alingi a garder maki soki alingi a garder valeur na yaza nango parce que c'est lui qui a quelque chose oyo akoki ko perdre ye mutu asimbi eloko na maboko po atelemisa mupepe oyo po akata hémorragie oyo c'est lui et puis ce qui est bien il connaît bien sa femme parce que mobali ayeba mwasi ne koleka même ba para ya mwasi wana o bato bazosala bafana ya Mike bazosala kofinga Peniel eza solution te bandeko
parce que eza pe na bato balinga penile ozaka bao balobi esali bakan na kati ya communauté. Oh, na bakan wana mutu azo perdre eza frère Mike parce que ye nde aza na carrière à protéger. Ye nde aza na liloba ya Nzambe oyo il faut a protéger po bato bayoka ngo. Ye aza na eloko moko Nzambe apesa ye. Même po na kombo ya Nzambe kaka. Atika même totika nano ki makambo ya ye moko personnalité na ye. Po na kombo ya Nzambe kaka. Il faut assimiler akende ko luka mwasi wana. Frère Mike osali vraiment voyage kaka na Dallas, village de Dallas. On a benga ngata village. Po batu nyoso bayebi makambo ya Peniel ya na famille ya Peniel. C'est que ça le roi village moko boy. Village Dallas wana ok kuna. O bengi Peniel même devant église même au Fukami. Po na kombo ya Nzambe kaka po kombo ya Nzambe batu batu kweya te bo basi ba yeba kinzambe ko lekela banzembo na yo. Po na kombo ya Nzambe kaka po na ko protéger ko privilégier Nzambe. Pona ko privilégier loko za nango na maboko. Ok, osengi mwasi wana pardon. S'il faut aussi humilier, pona Nzambe ba s'humilier ka pona Nzambe atombola. Oyebi faiblesse ya mwasi no parce que ko fanda na mwasi 50 sans que oyeba faiblesse na ye. Frère Mike, oyebi faiblesse ya mwasi na yo. Tu es le seul personne. Tu es la seule personne pardon oya koki ko arrêter hémorragie. Parce que les autres vandi kimia. Tala kutu place ba youtubers wana bakomi. Bakomi ko toucher kutu na batu misusu. Bakomi ko toucher ba vedette misusu ya communauté. Et puis ba fan ya vedette na bakolinga pe bongo te. Kalebe asita batangi déjà na kati, Karine Mokozi batangi déjà na kati. Omoni ke komi ko kende et ko détruire na réputation ya yo muto simbi maki na maboko frère Mike. Yo muto zane loko déjà na maboko. Peniel n'a rien à perdre. Mutu azaka na eloko akoperde nde a sauvegarder kango, a protéger kango. Pour protéger eloko za nango na maboko frère Mike, pasteur Mike, tu dois parler avec cette femme là. Tu dois t'humilier. Oh mais quitte ça devant moi swana, mais kako yeba eloko nini faiblesse nezala nini. Solo la na ye. S'il faut promettre pour na bana, s'il faut ça le loko nini pour na bana, s'il peut faut fongola compte ya bana parce que eloko moko akiko ya ko zonge susu alo balikambo na yo kaka boete. Akolo bango par rapport na bana oboza na ngona kati. Bato ebele baza bongo soki bolingo esilite ezala ka bana kaka. Donc yo siko luka solution na katikati ya bana wana. Okotia même compte ya bana otia kambongo mois 200 mois 300 chaque fin du mois pour que atanga kayo li susute et puis tu la demandes pardon parce que obi ko senga pardon za la kate faut za na faute ko senga pardon senga cause na faute te ko senga pardon za la kapé ko s'humilier komi kitisa pardon moko peza la ka komi kitisa na sale loko te mena sengyo pardon limbisa parce que yo za na opinion msumutu ana za na opinion msusu ana écouta ta femme ou la maman de tes enfants, on a l'impression que amonaka yoka a 2 ans à faute. Écoutez cette femme là, yeka kamuto amona yoka a 2 ans à faute. Ce que tu as les vidéos ba live na sala qui après kanyo tene wana. Tu sens vraiment que elle est en train de t'accuser. Tala kuto sale boyo, tala kuto alobi boye. Donc azo monaka yo 2 ans mabe. Mutu abongo okolongola e loko wana na mutute. Parce qu'on a l'impression que il y a des séquelles qui sont restées. Astika ki na ba séquelles moko boye. Et ne s'attendait pas que bokoki ko kabwana. J'ai l'impression. Abando kensandenge omoni ka basi bazana lolendo azaki okanisa tangu soko ya okobonde logo saso kinini. Lera moni yo pe oyete. Akomo lukasiko akase yo. Alors pona ko arrêter hémorragie, il faut yo omikitisa. Omikitisa devant la fille wana. Parce que fille wana na mutu na ye aza na mutu na ye aza tuko tali ba life na ba video na nyos tu sens que ami pesa ka faute place mon côté malgré alobaka ngape na zalaki nene perfect te mais alobaka mabe na yo trop c'est-à-dire yo okoki ko longola eloko wana na mutu te ke yo za mabe eloko yo okoki ko sala c'est ko kita ko senga pardon ko senga pesa pardon sincèrement et puis luka pardon kakate po osala ki pardon moko boy momoni esimbite esimbite parce que azonga kilisusu pardon kakate t'as la faiblesse à moi sinon yo yebi yango fanda ki ne 5 ans balaye officiellement donc yebi cette femme koleka mutu koleka biso tout koleka même ba parents na ye parce que tu es la seule personne o alongo la yebi lambo tike mutakala donc yebi koleka mutu tout o yebi ba faiblesse na ye profite de ça ba faiblesse na ye wana nde okende ko toucher pour que atika yo tranquille et comme azo insister sur bana occupe-toi de ça. Ça là eloko moko oyo et assurer ye ke na vie ya bana wana ozana kati. Omona hémorragie okosila.
omoni ba youtubers o bazo loba loba wana bazo ya koluka ba vie bandeko bazo ya koluka ba view frère Mike a ok ko arrêter loko dès le début il n'a pas joué na sagesse a ok ko arrêter ango dès le début tolandi papa Caleb na biso ndenge expliquer pona ko kabana mwasi na ye bongo nde mutu oza star asala ki ango pona ni pona carrière na linga kite alingete ba cinéma na ye ebeba parce que ça vedette ya communauté pona ko arrêter loko wana il faut sola na mwasi wana okita po nzambe amata yo vraiment il faut kita po nzambe amata o yebi faiblesse à moi sinon kende ko luka yebo sola pona bana la kisa ye assurance moko boy et assurer que tu es là pour tes enfants et moko penza et assurer que ozawana jusqu'à 18 ans ya bana na yo ceux qui 20 ans ceux qui tiba si sa ba université et loko a bongo créer yango frère Mike sinon toko banda ko zonga kaka bato ba bando finga ka bozongi li frère Mike bolinga ka ete pona nini biso to yaka pona ko ina frère Mike te pour ceux qui muto congolais a biso a ina frère Mike akosi parce que sa musique et matisa abatu musique na ye et benda ka présence ensemble mais cette situation là c'est lui il est le seul auteur qui peut arrêter cette hémorragie la seule personne o akoki ko arrêter hémorragie oyo parce que comme on est des okende na kobeba eloko ye amemi eloko ye azana eloko a valeur na maboko Peniel n'a rien à perdre c'est encore une jeune fille o azana ko milukate encore biso communauté to umelaka na kobosa na te après 5 ans soki makambo ezole ke susu te to kobosa na biso Peniel a ko sana pe mariage asili avant dine na mobali mususu et puis asali carrière na ye mais frère Mike oza en pleine carrière na yo so bato ba bébé selio yango et que ça la yo bien te parce que ça donne nzambe apesa eloko salaka ozana eloko salaka mususu te osalaka musique wana na makambo nzambe na kote na moni comme une église comme ote alors protège ça pour nous protéger tu dois parler avec la maman de tes enfants solo la na qui meka sala eloko moko boye oy e assurer bana na bino wana parce que je vous dis mes amis ceux qui prennent frère Mike azako agir te cette fille va revenir. Et puis village ya Dallas wana ekoloba lisusu makambo ebelo bango bayebi. Makambo kutu ba youtubers bazoloba wana eza kutu ya kolanda te bango bazana besoin ya ba view. Bazana besoin ya ba view bandeko. Bazana besoin ya ba view bakoloba na bango kaka. Lera sali video etalemi akoluka souteme eloko wana alo bango lisusu parce que azomona bazotala sujet wana. Bato ya YouTube bazalaka soki eloko ezotalema akozongela yango kaka. Babandi siko omoni mabe siko ya situation ya Peniel na frère Mike et komi ko toucher ba vedette mususu o ba vedette wana pe bazana ba fan na bango omoni ki ezo benda kamoko boye na kati ya communauté o eza bien te ezo benda kamoko boye eza bien te mutu nyonso tende azalaki ayaka kaka na YouTube soki azana ya koloba batu misusu aza obligé tous les jours atia vidéo. Donc, à mon vidéo etale maki wana akoluka soutem nango. Juste po batala ye. Donc, frère Mike, papa pasteur Mike, ko tikate ke ba youtuber na ba youtubers ba profiter na situation na bino po ba sala ka mbongo na bango. Oh, dans tout ça là, celui qui perd c'est toi. Parce que tu as quelque chose de valeur entre tes mains. Peniel a zomi lukanano. Peniel n'a rien à perdre. Peniel vraiment n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre parce qu'elle est encore en train de se chercher. Peniel a zotanga no ba classe, Peniel a zana na université. Yondo zana carrière, oyo olingite e beba. Alors, kita kende kokutana na mama abana na yo. Parce que cette fille là, soko kutana na yete, akozonga, akolukelo comme so akozonga. Yondo oyo kutu président na biso ya kalabande koloba. O memi maki abunda te. Mo memi maki afuswana te. Ko sepela te ke yo mutu moko boye youtubers moko meki alobi azolobelo aolobelo te aosala ba view aolobelo te aosala ba view so te na mitema na bango même en regardant comment quand ils sont en train de faire les vidéos nga pena na tala ota pesa mutu ba mimique balobaka ngo ba nini comment on appelle ça ba mimique na bango donc ba geste na parole corporelle voilà parole corporelle na bango tu sens que aolobelo te
frère Mike mutu moko ayaka kolobela te bazo sala ba view ba yebi ke soki a lobby te menayo soki a défendre bato o balinga ko ba ko cliquer et fin du mois ya zumbongo donc il y a personne qui te défend ko luka pe mutu amokili a défendre yo te ti kanzambe a défendre yo et pour que nzambe a défendre yo il faut yo kita nzambe a mata soki yo kiti nzambe ko mata automatiquement cherche cette femme là kende na village Dallas nga kutu na komo benga oka village po penza ville penza ya ba poto awa même village ya poto bato ba ba vie ya baninga te po bato bavanda na banda mais na Dallas mutu nyonso akobenga nga bato soki 3 babenga nga mama nga na fanda ka penza wa na Dallas nga na yebi fi wana depuis kala kutu frère Mike nanu ayete azaki na mibal obiki na fanda ngeno bi nzambe nanga bato ba yeba nanu ba vie ya bato boendeni na poto place mutu nyonso ayaki ko seshi komi luka me bango ba yebi ba biloko ezoleka na kati ya bandako ya bato ti penyela abetaka papa na bango de bato wana bakoyaka kaka soki muto ya memi maki ayebi teke soki muto ya memi maki oyo aza na eloko ya valeur na maboko ayebi valeur na yango te il faut muto ya memi maki eza frère Mike muto aza na eloko na maboko oyo aza na eloko akoki koperdre eza frère Mike il faut kutana na mama ya bana na yo bosololi otuna ye eloko nini alingi po a insistaka po na bana pesa ye assurance moko ya bana wana que tu seras là pour tes enfants que tu aimes tes enfants prouve là que tu aimes tes enfants prouve cette dame là que tu aimes tes enfants parce que omoni bolingo comme Kofi aloba l'amour n'existe pas c'est les preuves d'amour qui existent na ba preuve nde amour na kolingaka bana na yo osali ata mwa compte moko boye ya bana wana kaka chaque fin du mois obwaka quelque chose kuna pour que atongiso lisusu te parce que boye ezokende na ko ekoki ko baby ça peut-être mais ça va jouer na nani na yo na carrière na yo tu es en pleine carrière ozana eloko na maboko eloko ya valeur na maboko donc il faut faire attention muto ayebi penyele koleka frère Mike azate même papa ne bozo lo babeta kawana ayebi penyele koleka papa ne koleka mobile nete parce que mibal na biso ba yeba ka biso to basi na biso ba yeba biso koleka biso moko parce que c'est la seule personne qui te voit ni la seule personne oyo akoki kolongolo bilamba pe osiliki te obandi oseka donc ayebi ba faiblesse na yo ayebi ba bon moment na yo akoki koyeba eloko nini ekosilikisa eloko nini ekoki kotinda oseka donc utilise ce que tu connais sur cette femme là pour na kokende koyebise okata penza o arrêter hémorragie pour arrêter hémorragie bato boko finga bango peniel bato basepeli o bafingi ye mais peniel azana eloko ko perdre te peniel azana apa frère Mike la kisa biso peniel biso to bando ba peniel te c'est même frère Mike on a muto ayela biso peniel muto akomi si star eza frère Mike alors muto ki ko stopper eloko wana au kotika la pesa ba video ne me ko stopper ko tanga kombo ya frère Mike ko stopper ko loba likolo ya frère Mike ezaka ka ye moko frère Mike soki a solo lina ye pourquoi bazalaka soki muto azosala ba dégâts boy na poto mona ba bengi mwasi na ye to ba bengi mobile na ye parce que ba yebi ke muto police ekenda ko luka mwasi na ndako so mobile osa ba désordre moko ba luka ka mwasi na ye azana munduki muto apusana te omona ba bimisi mwasi na ye place alobi muto aya te bakotia mwasi na ye po ba yebi ke mwasi wana nda yebi ba faiblesse et puis omona mwasi na komo yebise makambo obosani boy na boy o prometaki nga bo omona pe muto yango akwesi munduki na se parce que mutu ayebi mutu koleka mwasi to mobali na ye azate alors mutu oki ko arrêter problème ba YouTube hésiter bata boyebisi bango batika bango bazana besoin ya ba view po YouTube efuta bango il faut ba gagner ba view mutu oki ko arrêter situation eza frère Mike mutu mususu te parce que Peniel aza déjà azana monde moko boye azo mitia biloko moko boye na mutu ce que Olandi e kana ba life ne ti voit que aza mutu oki ko arrêter yete mutu moko oki ko arrêter te ato komeli ndenge to komeli biso no so akoki ko arrêter Peniel te a répondre akutu batuti donc azana eloko moko boye voûte o ba Amerika ba alma ba loba azana voûte moko boye na kati na ye donc azana kanda moko boye mutu oki ko arrêter ngo ezaka frère oyo akangela e kanda po kanda esile fo mutu oyo bakangela kanda nde aya il faut frère Mike aya ndenge insista ka siribana frère Mike aya lobi to solo la pona bana na sengi pardon na ba ane o mobimba na bando kipe bana te to solo la pona bana to tia makamu na mesa na lingio comme ma sœur to mekaki libala simbite mais limbi sanga mama bana nanga on est obligé d'être ensemble jusqu'à tina liwana biso parce que to sangi ça déjà makila qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour les enfants
jusqu'à 18 ans, 18e année na bango to 20e année na bango to jusqu'à 6 université. Ce qui va travailler loko wana. Atinda mutu te ye moko. Parce que c'est lui qui connaît bien sa femme. Mutu ayebi Peniel koleka Mike azati. Tala ba niveau to komi ti batu ba loba ke Mike abeta Peniel abeta papa na bango. Abeta papa na bango. Kaka na poto il faut zala mutu ovanda kana poto te pon dime loko wana. Na poto obeta mutu. Mais ba ko bengelo police. To yebi bie bana poto bazaka ba langage na bango. Eza ape na ndenge mabete bango bazalaka soki amoni A il faut benga ngo A. Soki amoni B il faut benga ngo B. Ça c'est clair, on peut comprendre que ayebi sa papa ne A eza apo mwana ayaki na 3 ans awa. Donc aza na comportement ka ya Occident. Bana ya poto to yebi bien balo na banda kuna bino boyebi ke bana na bino batu nyonso babota na poto ba yebi ke mwana poto abombaka A te ndenge ezalaka na Afrique. A ko yebi so kombo nango A. B ko yebi so kombo nango B. Là on peut comprendre, mais ko loba vraiment que abeta ka papa na bango na makasi nini. Botala nanu mutu ango bozolo babeta. On tala ba niveau to komi. Neti na niveau oyo ke moi mulopo a de mutu abomaki libala Peniel. Quand même tozala raisonnable. Tozala bato tozo réfléchir. To yebi ndenge makambo ya Peniel e banda. Kaka juste pour ça la kine émission wana. Oh bandeko ya Mike balingi ba pa Peniel nde basali émission wana. Si réellement elle voulait encore rester avec son mari, alinga kia salangota. Yo kanisi mutu penza ba para kutu ba pekise papa na bango ba pekise libala na me akanga minango. Siko lelo mwa mulo ponde ako ebise abo maka libala. Ye mutu aboya kana ko yokela ba para ne po abala mobali wana. Siko mwa mulo ponde ako ebise lelo oboma ngo kaka. Non. Donc ayokela ka mwa mulo pokoleka ba para na ce qui peut bato bazolo ba makambo to tala kana ba gauche ba droite to lobi non oh koki oza la vérité te. Toza mikolo, ezate ke poto zotala na YouTube nde to komi bazoba non. Ces gens-là cherchent les views. Baza na besoin ba view ba comme ko tia n'importe quoi ba YouTubers na ba YouTuber baza bongo. Tamso boyebi bango te mutu moko te ayaka koloba makambo ya vérité ah. To aza pour mutu rien baza pour batute. Ba yaka pona ba view na bango. Le preuve ane que jour wana basalaka video wana a poata mobile ne wana bazolo ba il fallait que ba famille mobile ba ko se ba isutu pa na bango yo mobile ba koye pa na bino lobi lelo yo yebi elo côté olo sola kana mobile te bo ba koye pa ndenge nini soki bo solo lité c'est que bino ba mona Afrique poto ngolo ko la Afrique yo jour rendez-vous na mutu te mais o ye pa na lobby est-ce que okuta c'est faux et archi faux soki ba para ya Peniel to Peniel ayeba kite ba bokelo ne ba oya lobby po ba négocier est-ce que ce qui a yebaki angote, est-ce que ba ngeba ya ndenge nini? Po bokokuta mutu te na poto ato fanda te tozo sela bato. Omoni masolo ngo foza ka mutu Afrique mto betango. Po so mutu abeti li solo ane foza ko vanda kana Afrique. Po na poto kiko yepa mutu te soki bozana rendez-vous te. Il fallait ba ya lobby ya sali émission lelo. Na poto oya mutu pa mutu lobby. Oko ya lobby lelo ayebite. Ya simba te. Mutu avanda kana poto mona ko keza mensonge. C'est un mensonge. Il faut aller en Afrique. Bati ya village Dallas kuna. Bazoti ndabino po baebi ke bino boye baka eloko te. Bazoti ndabino po baebi ke bino boye baka eloko te, sinon ça n'a pas de sens. C'est faux et archi faux. 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 C'est faux et archi faux bande konangai. Donc eza lukuta neti o baeko bakisa ya Karine Mokonzi moi mulopo mutu akata ki voyage ya Karine Mokonzi akende ko loba na ambassade bande ko nanga to vandi na poto kaka na mboka ya mindelo yoka obengi congolaise obengi olobi o mutu tela zo ya azana maladi boye mais bakosala examen bakozongisa pona maladi te bongo bo bazongisa ki bango ba musicien ya wato bazongisa ki bango na Belgique bazaki na maladi nini. Ezate bande ko tala ezaki to tala YouTube nde to komi bazoba non to za ba to réfléchir ka to tanga ba classe moi mulopo abengi na ebite soki na place ni na Amerique kuna po ba pesa po ba bazongisa Karine bino bo sakane o azana maladi moko boye il faut zaka obije biloko wana batu ya Dallas ba otinda biloko wana il faut zaka mutu moko boye oza na Afrique po ba yebiso olo bandenge wana po mutu azana poto sala ngote ngale na kende kozwa na yaka na regroupement familial mais après interview ba pesa nga refi na bonde la nyongo so ba koyebiso eloko nini ba pesa lio refite
baloba na bango te na baambassade mdele baloba te nga basala nga refi penza na kei boye regroupement familial toke na babiloko nyonso bamariage batutu na ambassade to déposer dossier après 4 semaines babengi nga bazongiseli nga dossier boyebi barefuse na lettre ya refi motif ezalaka te mutu soki yebi so babengani mutu mpo na motif c'est faux et archi faux bapesaka motif te motif ezalaka te c'est faux et archi faux mais motif ezalaka te mundele apesaka motif boye te c'est faux mutu oki olobaka biloko wana ifo ka bato ya village ya Dallas babengi mpenza mutu ya Afrique nde bayebisi aloba ndenge wana me biso kame toza bato toza mayele na poto mundele apesaka motif ya refi te c'est faux sikoyo nazoloba soki Karine balobi na New York ke aza na maladi moko boye de bazaki na possibilité ya kosala examen wana na aéroport te mundele akosala examen bakosala examen sikoyo basalaki examen te me bato babeba musicien sikoyo ya wata babengani bango na Belgique bango bazaki na malade nini obiki faut ozala bozoloba na bato moko bareflechiraka te mpo bandima biloko wana. Moi ce que je suis en train d'éviter c'est que likambo wana ekota epa ya bavedete mususu ya communauté te parce que eko pasola penze eko déchirer communauté c'est pas bon likambo pona ko arrêter yango po modele to komo kende komo kote pa ba Kalebe tala foyer ya Kalebe kufa nango depuis ya 5 ans et ya batu kuto aleki na mawazo expliquer a respectaka mama bana na ye a solola na mama na bana ne parce que alinga kite ye mtu amemi maki akoisa maki ezala bongo tal ekomiti pa ba presse Kalebe ekoti pa ba Karine Mokonzi eza biete bato wana bazana ba fan na bango soki siko bato baoki ke moi molopo mutu atelemela ki visa Karine po akende États-Unis omoni te ke bato musu bako se désabonner pa ya moi molopo oh elle n'a rien à foutre yaza wana zoluka ne ba view na ye oh bezo sa na Afrique kuna zoluka pe ba view na ye mais akoti sika Karine po ebike Karine bato bakotala mutu ko arrêter eloko yo poto koma nango na soki ezaka frère Mike Kalambai papa Mike yo mutu oyebi mwasi na yo kende ko arrêter eloko wana parce que bango bakokebisa ba YouTube zo na botika batiki na bango mais soki isusu mama abana no ayeli susu na eloko mususu mutu to na biso to kokwe esu kuna to bandi oluba parce qu'on est là on attend que des news soki news moko ekwe to kokwe aka kuna to lobi oh ezo fragiliser musala na yo donc il faut ça là tout okitse eloko yo tu es la seule personne qui peut arrêter cette hémorragie soki osolo na mwasi na yo na mama abana na yo pasteur Kalebe asala yango mwasi ne to mone na aleka na media te ba pasteur ozape mutu ya liboso divorcé te siko ya yo e panika pourquoi parce que madame no alekaki yo donc erreur osala ki obimisa ki na media ayebani na media ale ye moko pe akomi ko sala bisala sala kuna donc toki ko arrêter ka po alo balisusu makamu na bino te ezaka ka yo frère Mike sala biso plaisir wana o arrêter parce que zape pona intérêt na yo parce que simbi déjà eloko na maboko penyele na rien à perdre ata balobi abeta ki papa na biso bato maile tokotala ka boy na kimaela ki bo moto penza boy nga penza rosette boy mto ebisi nga penyela beta papa na bango na ndima yo c'est quoi ça comme histoire c'est faux et archi faux donc eza biloko moko bazo fondé na bango mais comme okende siko mabe parce que comme okota et comme okota e pa ba nini mususu et comme okota pa ya ba vedete mususu ya communauté oh ba vedete na bazape na ba fan na bango ezo sala biete muto ko arrêter eloko eza frère Mike kutana na mama abana na yo oyebi faiblesse na ye oyebi place no ko kanga ye yondo yebi ye ko leka mutu nyoso na mokili oyebi fi wana asi o asire ye ke oza wana pona bana na akotika na ye osengi pe pardon bosilani botika ndenge papa Kalebe atika na mwasi ne baze belé bamukuna ba divorça bato ebele ba passer mnene ba divorça mais il faut ko solola ata soki mutu ango aza difficile ndenge nini o mikitisa parce que yo mutu yaki ko lukena libala o mikitisa osenge pardon bosuka wana soki il faut l'aider aussi pour atanga ba classe na o aider yo pesi moi somme moko boy atanga ba classe atika ona kimia parce que yo simbi eloko déjà na maboko elle n'a rien à perdre frère Mike yo ndo zana eloko ko perdre ko tia mutu pasité ko tia mutu makasité parce que ko perdre eloko zana ngona maboko elle n'a rien à perdre na ba makamona bazolo ba lukuto na mutu a réfléchir ka ko ndimango te ata soki ba fa no ba e ba lobi mutu na bazolo réfléchir on ndimango te ti ba comme na niveau moi molopo a telemela ki visa à Karine est-ce que c'est normal non parce que biso to fan na poto to ebike ko zala te
et puis masolo bongo muto ke obetela ngango te pona ko kateka na téléphone ba ezalaka te ke mutu moko bokei mala moko balongoli mutu ba BBC visa moto c'est faux ya c'est faux bongo siko ba musicien ya wata o bazongela ki déjà na Belgique. Il y avait quelque chose qui s'est passé à partir de l'Afrique kuna po ba posta ki ba visa na bango eza mwa mulopote. Donc comme ko kende na niveau moko boyeze sous bien te. Muta ko arrêter